merci aux bébés, ça va te dire, on a pour la colonne info, la journal, il y a peuple, merci, na fidélité, confiance pour continuer à causer la nango, na journal, na binoto, fongo la journal, mokola lundi 17 mars, pour nous que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Ayamba qui na audience dimanche 16 mars, qu'on a cité Union africaine, Rosny Jackson, Azali envoyé spécial, il y a président Donald Trump, puis membre, il y a congrès américain, ensemble, bango ba le bela qui question Italie développement, pe kimia na République démocratique du Congo, pe a yambama qui pe na délégation, il y a société civile française, tobeta bongo masolo Italie, Sénat pour la commission il y a président, il y a Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, des sessions en mars, Congo Maki Kitoko, Mokola samedi 15 mars, Nadine Assona Zaki, on a compte info lingala. Na discours solennel naye, président ya Sénat atalisi que tango ezali grave, ezali même très grave. Ndenge kati parti ya mboka na biso ezali occupé na armée étrangère et sengeli ba ye pona kopier ba richesse ya mboka na biso na tango oyo biso nyonso tozali kofongola session oyo ba ville mususu ya mboka pe ba territoire elongo na ba localité na est ya RDC yango ezwami na occupation ya armée rwandaise na nzela ya ba supplétif na ba M23 pe AFC na violation délibérée ya droit international pe tango oyo bazali kosala ba crime ya ndenge na ndenge boye esengeli boye ba viol ba pillage ba tuerie ba assassinat pe ba enrôlement forcé ya ba jeunes to ba mineurs ba déplacement ya batu ebele to pe ya population ona kotanga kaka wana tokoki kolekisa yango na silence te epai wapi bandeko basi pe ba jeune fille bazali violé na armée étrangère oyo aye ko occupé mboka na biso boye na makambo oyo to ba crime nyonso oyo ezali kosalema président ya Sénat encourager initiative ya gouvernement oyo ezali bongo ko documenter ba nyonso ba violation ya ba droits de l'homme pona wana RDC amema yango na ba instance judiciaire internationale pona ko réhabiliter honneur ya bato nyonso oyo bazali victime ya makambo ya mabe. Na numéro 1 ya chambre haute ya parlement ya République démocratique du Congo atalisi ke ba prix ya hospitalité to ya ba richesse naturelle ya RDC a lancé message moko epai ya ba agresseur ya RDC epai ya ba ennemi ya mboka na biso tolobi tokozonga sima soki mokete na cadre ya diplomatie ya processus ya Nairobi pe ya Luanda nyonso ezali déjà engagé kasi baline mosusu ekozala franchité mingi ko remettre en cause intangibilité ya ba frontière ya République démocratique du Congo pona wana ezali ba acquis boye tokoki ko négocier likambo etali souveraineté ya mboka na biso te peuple congolais a souffrir mingi na nzela ya ba voisin na ye boye tango ekoki kotelemela makambo nyonso ya mabe. Président ya chambre haute ya parlement akumisi ba avancée significative oyo ezali enregistré na mboka sur le plan diplomatique pona wana a félicité chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo ba action na ye ezali kotombama mingi pe kosenga communauté internationale ayeba na ko condamner agression rwandaise mingi na adoption ya résolution 2773 na conseil ya sécurité ya ba Nations Unies. Jean-Michel Samaloukonde Kenge asengi na gouvernement ayeba na koza ba mesure ya malonga pona ko mitiger ba choc nyonso oyo ezali bongo kokoma na situation sécuritaire préoccupante oyo RDC azali ko traverser. D'abord, le Premier ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, pour nous a participé qui peut mon samedi 15 mars na ouverture il y a session ordinaire il y a mois de mars na deux chambres il y a parlement héritier mapinemi grâce pour ma possibilité détail. Premier ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka a participé qui samedi 15 mars, l'ouverture il y a session ordinaire il y a mois de mars na deux chambres il y a parlement. Simple traduction, car présence y a Premier ministre na ouverture oyo et approuve y a bon fonctionnement institutionnel pe bonne collaboration oyo azalaka na yango oyo pe ezali coexister entre exécutif na ba représentant ya peuple surtout na période oyo mboka na biso ezali agressé conformément à l'article 115 ya constitution ba député na ba sénateur bazongeli mosala na bango après 3 mois ya vacances parlementaires session oyo ezabongo na contexte moko particulière critique notamment na ba occupation ya ville ya Goma pe ya Bukavu Bosimbaki
période ya crise oyo parlement esengeli a joué rôle moko central pour préserver intégrité et souveraineté ya mboka. Ndenge Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a souligné que boyeba ke gouvernement Sumina a tibongo point d'honneur sur collaboration entre parlement et ba réalisation ya programme d'action ya gouvernement. Ndenge alobaka na présentation ya programme d'action na ye. Sur place, pour la ville, il y a Bandundu-ville, chef du gouvernement, il y a prononcé qui meeting moko, il y a Kafu, pour na quand on a travaillé, puis annoncé que solde il y a militaire pour na mois de mars et cause à la doublé. Reportage. Campagne Congo Telema ezali ko se poursuivre na province ya Kulu. Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka atenaki meeting na Bandundu-ville pour sensibiliser la population sur la nécessité de défendre la patrie face à l'agression rwandaise. A beta kibongo lisolo ya augmentation ya solde ya militaire pe ya ba policier ko banda ya mois de mars, solde et kozala bongo multiplié par 2, accompagné na prime de risque pe pour na basoda ou baza bongo engagé na front. Enrôlement ya ba jeune na FRDC, chef ya gouvernement a benga kibongo ba jeune ba s'intégrer na rang ya armée pe ya la police pour défendre la souveraineté nationale. Jeune oya moni lelo kazana makasi okene bunda kota na armée a kota na armée. Jeune oya lobike azana makasi a kota na police a sa la formation a kota na police. Poto lingi lelo armée zala discipliné, police zala discipliné, bino nyonso tout l'air bo kota tokoka ko sunga bino na ndenge koki na ba formation. Et puis, pour que nous protéger l'intégrité territoriale de pour le gouvernement sur base de meeting de président Tolobi Boy. Nous surtout babengi militaire. Nous surtout babengi policier à partir du mois de mars, solde est multiplié par 2. Soutien à l'effort de guerre, Premier ministre a encouragé chaque citoyen, pays et entreprise à contribuer financièrement pour booster le moral de la troupe na front. Merci. To sepeli nyonso na makamo a lobby, toza na posa makamo nyonso e salama. Toza na sengo na e. Relance de l'infrastructure routière, chef du gouvernement a annoncé que réhabilitation na mikolo ezali koya ya route Mongata pe Masimanimba intégré na projet si commune pour améliorer la desserte agricole et favoriser le développement économique ya Kwilu. Mobilisation nationale et tikalibongo crucial pour restaurer l'intégrité territoriale et assurer la sécurité ya mboka. Na masolo mususu bobaki Union congolaise ikona mukuse parti cher ya autorité morale Daniel Mukoko Samba bango bakabolaki maputa epa ya babasi militaire na cadre ya mois de la femme nyo selekana kitoko kuna na cercle solidaire na Maluku. Héritier Mapinde mi Fabrice Lundo Mbazaki na compte ya Fongala. Na cadre ya mois de mars, oyo ezali mois de la femme, parti politique Union congolaise, ikona mukuse ya autorité morale, professeur Daniel Mukoko Samba, bazali kolala pongite na mission moko ya kafu asalaki na ville ya Mbanzangungu na province ya Congo central epai wapi akabola ki ba pan pe ba cadeau ya ndenge na ndenge epai ya basi ya basoda ya camp EBAP e Fatebel nyonso pona ko encourager bango na ndenge mibali na bango ba militaire bazali ko défendre mboka na front kuna na est ya République démocratique du Congo. Na cadre wana awa na ville ya Kinshasa, autorité morale ya UCO alingaki pe asala bongo. Weekend eleki ezalaki ngala ya mama ya ville ya Kinshasa na nzele ya secrétaire exécutif provincial ya UCO ville ya Kinshasa mwana mboka Bridge Engali Obama. Cercle solidaire ya Maluku e yambaki etuluku ya mama basi ya ba militaire oyo bazali kobunda na front bango bayaki pe kuna pona koza ba cadeau na bango na maboko ya secrétaire exécutif provincial UCO ville ya Kinshasa Bridge Engali Obama.
cadeau signé autorité morale Daniel Mukoko Samba pour na basi ya basoda ndenge mibali na bango bazali kobunda kuna na front. Tomonaki présence ya secrétaire général ya UCO le plus compétent Moi Bitambwe azalaki pe wana pour na encourager ba mama. Présidente nationale ya Ligue de Femmes UCO yepe azalaki wana nyonso elekaki vraiment kitoko bazwaki ba cadeau na bango boyo kandenge batalisi esengo na bango. Tozi mokonzi oyo yokeli biso ba mama oyo ya basoda mawa waya ko visiter biso malgré tozolela bisika mibali baza tozolela bamisu bakufi bamisu baza na bomo bamisu pe toyeba bisika bazati mais néanmoins na moment oyo toza na mawa la mitema papa Mukoko Daniel Mukoko Samba le professeur asepela ya kopangusana no biso maya misu parce que so mutu akufeli so boye ko consoler te bozotindika epe akufa yango wana tomoni oyo eza consolation surtout na moi oyo tomoni papa consoler biso. Oui, secrétaire général ya parti azwaki maloba na kombo ya autorité morale Daniel Mukoko Samba pona kolendisa ba mama bango nyonso bayiba na kozala sima ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo commandant suprême ba FRDC oyo azali kosala makasi pona kobongisa ba conditions ya ba militaire enfin ke bakoba na ko défendre mboka. Ndeko Brej aza leader communautaire nalobaki yango ke batu oyo bazana ancrage na kati ya communauté nde il faut babanda kosalisa biso surtout na ba moment o très difficile tozolekisa pona Congo bitumba na biso eza que monsieur Brej ndenge aza awa nanu batu nyonso bayeba ke tozolinga atikala leader po tolingi kosala leader te tokuta leader na maluku journée ya lelo toyaki kaka ko compatir donc toningaki que basi ya ba soldat o baza awa bamona ke Union congolaise alingaka bango makasi et que toza kaka sima na bango o eza passage na biso ya liboso te dans moins de 6 mois toleki déjà 2 fois et la kisi considération oyo son excellence le vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba azanango tolingi mama Denise na mama Judith baya kotala basi oyo po makambo ba ebisi biso epesi biso souci mingi ndenge tozokende boye biso nyonso toza yako vraiment yako lela toza batu o tozolela nini tozolela parce que baswana bazo souffrir bazo linga soutien ya mama na bango soutien ya mama nani mama Denise na mama Judith boye kaka sur place secrétaire général ayambaki ba mama mibale oyo batikalaki na zemi mibali na bango bakenda na front kasi nzambe asungi bango mibale baboti mapasa pe secrétaire général le plus compétent Moi Bitambwe alobi akozwa bango en charge nyonso elekaki kitoko bo simba pe boye bake Ikoville ya Kinshasa etelemi na ndenge akosakana te na nzela ya yemoko secrétaire exécutif provincial mwana mboka Brej Ingali Obama oyo ville mobimba ya Kinshasa bazali d'accord pona yi. Tobeta bongo masolo etali commandant ya la police nationale congolaise ville ya Kinshasa commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba ye a organisé qui causerie morale week-end de l'équipe na stade de Martyr avant déploiement ya ba équipe na terrain pour na traquer pa kuluna Nadine Sona pesibino ba détail. Ba chef ya ba unité ya police nationale congolaise ville ya Kinshasa ba bengami ko restaurer autorité pour na lutter efficacement contre criminalité. Appel oyo ezali ya commandant ya police nationale congolaise ville ya Kinshasa commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba oyo apesi yango na ba chef ya ba unité nyonso na nzela ya commissaire supérieur Faustin Numbi ezalaki bongo na causerie morale oyo ezalaki organisé week-end eleki na stade de martyr de la Pentecôte avant que déployer ba équipe sur terrain pour na opération ciblée pour na ko traquer ba bandi oyo tobengi bango bakuluna na ville ya Kinshasa alobi oyo tozali ko vivre na terrain ezali résultat ya mosala boye kokolisa lisusu criminalité awa tope bakuluna ezali bongo na oyo etali négligence tokotika te koloba bakuluna oyo bazali kati na biso bango bazali ko vivre kati na biso esengeli tosilisa likambo oyo ndenge commissaire supérieur Faustin Numbi atalisaki alobi ke calme oyo tozali observer to calme oyo t'observaki na fin de l'année 2024 ezalaki bongo implication ya commandant nyonso ya batroupe soki biso toleki mois ya décembre na calme ezali bongo na volonté na biso
kasi ezali na propre autorité na biso tozali kosenga toyeba na koaplike autorité na bazone nyonso oyo responsabilité epesameli biso esengeli boyeba ke awa tozali kosala ba réunion ezali bongo lelo alobi to promettre ba sanction individuelle na ba nyonso bakotosa te tango nyonso soki situation ya insécurité ezwami na ba secteur na biso ba responsabilité ekozala établie esengeli boyeba chaque fois ke bakuluna bakobunda ba quartier na biso to na ba commune na biso moto nyonso oyo azali ko diriger akozwa mbano na ye soki bato bakufi na ba secteur na biso esengeli toyeba ke ba responsabilité ekozala établie bomituna te soki bozali wapi bomituna soki ozali kosala mosala mpona koampeshe makambo nyonso mabe eyeba na kosalema tokotuna yo eloko nini osalaki mpona koampeshe désordre wana ezali bongo maloba ya Faustin Numbi oyo azali commissaire supérieur. Coordination de ces écoles privées catholiques bango ba organiser qui conférence monene na cadre ya journée internationale de la femme kuna na complexe scolaire Cardinal Mosengo et pour wapi Marie-Josée Ifoku présidente ya AENC azalaki oratrice principale Stéphana Skande Francis Kanzaloko reportage. Nyonso ezalaki pona kotalisa ambiance au ba femme ya école privée catholique bazalaki na yango na journée oyo le 15 mars 2024 oratrice na bango Marie-Josée Ifoko oyo azali ya représenter te asengi na bango nanu 1 minute de silence pona kokanisa basi ebele oyo bazali kokufa na Est de la République démocratique du Congo pe ba congolais nyonso en général la congolaise au centre de toute une ambition nde ezalaki thème oyo epesamaki pona célébration oyo kasi Marie-Josée Ifoku atalisaki na bango ke esengeli te tosalaka kopi kole ya nyonso oyo mindele bazali kosala alors biso moko tozali na ba problème na biso apesaki pe apartageaki expérience na ye moko personnel ndenge nini akotaki na monde ya autonomisation alobelaki ba femme catholique mwasi azali première influenceuse na monde selon Genèse 2 verset 18. Mwasi azalaki créé lokola semblable ya mobali atalisaki na bango ndenge nini Marie mère ya Jésus-Christ a influencé que Jésus-Christ a trouvé solution na masanga oyo alors que ton na ye ya kosala ba miracle ekokaki nanu te nyonso ezalaki pona kotalisa ke mwasi azali femme battante mwasi azali na gouvernement nyonso na kati na ye mwasi ayebi finance économie santé ya ndaku pe ya bana na ye mwasi azali ministère ya affaires étrangères donneuse de vie maman Marie-Josée Ifoko encouragé ki basi oyo ba éducatrice bango nde bazali na ba adolescente na biso à tout moment asengaki na bango basala yango avec amour sacrifice pe influence na bango bakoma lokola bango. Ba école catholique privée mutu babengisa biso ba maman ba enseignante po balingaki to partager na bango vision wana ya parité combat na ba maman ba memaka pour le 8 mars biso tolingaki to expliquer ba maman liboso que ko continuer na kati ya ba discours je pense pas que tokozwa solution na combat na biso mais kozala biso moko ba modèle ya discours wana en étant professionnel en étant, comment dire, na professionnel yomoko na koyeba kosala mosala ozali kosala malamu na koyeba komila tisape nesika mibali bazali na ko respecter nzoto na yo na koyekola na ko développer mayele na yo peu importe mosala ezosala balobi te ke ezaka ka mosala ya likolo koleka peu importe mosala ezosala soko ozali komi respecter na kati ya mosala wana soko ozali kosala mosala wana malamu petit à petit on imposer respect vis-à-vis ya mibali et donc combat na ya parité o biso to moni ke ezali kambo ya parité penza te ezali likambo ya kozala bomoko kosangana na ba papa je pense qu'à un moment donné ba papa ba ko respecter biso po ba ko mona que komata ba niveau na misala na biso ezosalama par la promotion canapé qui veut dire teke pas mobile la lingio pas mobile la facilité mais parce que ozo mériter place hollandais au mati
non au génocide des Alaki thème et pour nama qui est pas à conseiller à ministre provincial et intérieur le grand chef Blanchard Ipipo pour organiser ba combat ya catch week-end de l'équipe na terrain Sainte Rita na commune ya Mongafula et Alaki pour na soutenir ba FRDC na ba wazalendo Edi Imbani azaki na compte Infolingala. Ba autochtone ya ville ya Kinshasa, nanzele à les grands chefs ya groupement Kimwenza, pe Matadimayo, pe conseiller ya ministre provincial en charge ya intérieur, sécurité, justice, pe affaires coutumières, Mwanamboka, Blanchard Ipipo, nde milulu monene ya catch ezalaki organisé na terrain Sainte Rita, na quartier Cité Verte na commune ya Mongafula, nyonso na cadre ya éveil patriotique, pambate et sengeli moto nyonso à soutenir chef de l'État Fatou Beton, ba FRDC pe ba wazalendo oyo bazali kobunda na front non au génocide nde ezalaki thème ya ba combat ya catch oyo ezalaki bongo organisé tomonaki pe présence ya Yemoko ministre provincial ya intérieur sécurité justice pe affaires coutumières le ministre technicien manager Thierry Chitenga Kabuya oyo pe azalaki wana pona kosenga na bato nyonso to ba chef nyonso oyo bazali wana ba yeba na ko soutenir chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba FRDC pe ba wazalendo oyo bazali kobunda na front tomonaki pe bourgmestre ya commune ya Mongafula ye pe a profitaki na occasion pona kopesa message na ye epai ya ba chef coutumier nyonso bazalaki présent secrétaire exécutif adjoint ya gouvernement provincial maître Pasi Mazoa ye pe alobaki boyi toyaki awa na commune ya Mongafula pona ko participer na activité monene ya ko sensibiliser ba congolais en général bana Mongafula en particulier pona ko talisa bango lolenge mboka ezali na bitumba oyo tozali agressé par ba Rwandais ezosenga biso nyonso tozala na sima ya tata mokonzi ya ekolo go ya cérémonie epesamaki epai ya ministre provincial en charge intérieure sécurité justice pe affaires coutumières le ministre technicien manager Thierry Chitenga Kabuya elongo na conseiller na ye bango pe balobaki boye na micro ya Info Lingala makasi pona ngai komona ministre na biso provincial intérieur sécurité justice et affaires coutumières pour participer à la manifestation autolobi non tobi to boy nguna kota na mboka na biso te kwa boma ai yango tolobi ke non na mboka na biso na Kinshasa na biso to na président na biso na elelo ko répondre to yanola na mbela ya conseiller na ngai Blanchard Ipipo oyo alingaki ete lelo tosangana na bilenge ya Mongafula tokoka bongo koloba ke toboyi makambo ya kobomana biso na biso toboyi makambo ya tebanguna baya na mboka na biso baya koboma bana mboka toboyi bongo génocide Tobeta bongo masolo ya initiateur ya complexe scolaire Maman Pemba moko ya ba école ya honorable Neron Bongo ye asitaki na culte moko monene esalema ki vendredi kuna Bolanda. Ndenge kaka ezalaka chaque vendredi na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu culte moko spécial et salemaka pona kotika école pe promoteur na yango elongo na ba enseignant nyonso na maboko ya Nzambe ndenge moko pe vendredi 13 mars 2024 ba élève nyonso bazalaki wana na présence ya Yemoko initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba Yemoko honorable Nerombungu oyo azalaki wana pona ko assister na culte oyo Bosimba ke monitrice ya école de dimanche ateyaki bana mingi mateya na mokanda ya 1 Pierre chapitre 1 verset 15 à 16 alobaki na ba élève nyonso esengeli bazala saint lokola Yemoko Nzambe azali saint alingaka masumu te moko na moko esengeli ayeba na komibatela moko na moko esengeli abatela conduite na ye azala sembo liboso ya Nzambe pona ko réussir na vie na yo nyonso wana ezalaki capté 5/5 pambate ba élève nyonso oyo bazalaki bien édifié elongo na corps enseignant pe corps administratif basepelaki na mateya oyo ndenge kaka ezalaka lokola momesano na complexe scolaire Mama Pemba naza monitrice à école de dimanche na tei na 1 Pierre 1 15 16 pona bazotalisa biso tozala saint
tozala se lokola ye moko nzambe apona biso. Alors mpona nini nazwi verset wana ezolobela biso conduite dans toute notre conduite. Mikolo nyonso tozozwa mwa barapport rebele par rapport à baparents baenseignant bana comportement bazo affiché. Biso toza wana mpona koforme intégralité ya mwana, koforme dans un tout. Il faut azala mutu koloba te aza mokonzi munene lobi azoyeba te ke koyiba eza mabe, azoyeba te ke kosala ekobo eza mabe. Toza na posa mwana ayeba ndenge nini akoki kokende tina suka pote azala utile dans la société. Yango wana natalisi bango mpona nini nzambe na biso azali saint boule, aza na masumu te, il est juste. Et puis aza parfaitement pur, même miso na ye ekoki kotala masumu te. Yango wana Jésus sur la croix tango amemi masumu ya mokili mobimba, Yesu amonaki ke nzambe apese mokongo mpona masumu ti abelelaki papa mpona nini otiki ngai. Vraiment na école oyo babengaka biso mingi, c'est une bénédiction pour nous, honorable Nerombungu. Azali Moïse na biso na kisenso awa pote ye vraiment œuvre au asala. Combien d'âmes qui veulent écouter cette parole? Et je sais na yebi na kondima nyonso ke bayoki mateya pe babongo ni mitema. Et que nzambe atombola lisusu promoteur ya école oyo pote un jour ayeba na susu kobenga biso kobenga basala nzambe pona ko edifier peuple de Dieu. Vraiment esengo ezali makasi. Asbel Banakin bazalaki na matinée monene ya mobilisation na place Imka na Matonge na cadre ya éveil patriotique pour ko soutenir ba FRDC pe ba wazalendo oyo baza ko défendre mboka na biso kuna na front. Edi Imbani azalaki na compte info ngala. Dans le cadre, il y a éveil patriotique. Pour nous côté la population, il y a ville, il y a Kinshasa, il y a soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, FRDC et Longo na Wazalendo, oyo bazali kobunda na front, Asbel Banakin, oyo ekambamaka na président Godard Montemona, organizaki journée moko ya mobilisation ya kafu na place Imka na quartier Matonge na commune ya Kalamu. Ezalaki pona kotalisa ke ba vrai ba kinois et sengeli baeba na ko soutenir chef de l'État po na kotelemisa mboka pe mboka elonga bitumba. Bosimba ke na milulu oyo tonotaki présence moko remarqué ya membre influent Peter Kanyama Bilolo oyo azali le véritable jeune kinois mwana moke na motete na ye l'étoile montante du moment yepe a mobilisaki et tuluku ya batu na ndenge ya kosakana te bautaki bisika na bisika ndenge kaka bino moko bozali komona bongo tango bakotaki na place Imka ezalaki opesi mbwa aboyi nyonso wana ezali bongo éveil patriotique kotelisa bilenge nyonso ya ville ya Kinshasa ba soutenir chef de l'État Fatou Beton et longo na ba FRDC pe ba wazalendo na maloba na ye président ya Asbel Banakin Godard Montemona asengaki na bakinoa nyonso bayeba na kotelema bango nyonso na sima ya commandant suprême ba FRDC Fatou Beton ba FRDC et longo na ba wazalendo pambate ezali likambo ya mabele na kombo ya président na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tokosenga na bino bokota na armée bino ba jeune pour récupérer ma frontière ya mboka na biso tokani Nangambo na ye pe le véritable jeune kinois mwana moke na motete na ye l'étoile montante du moment le génie Peter Kanyama Bilolo ye pe alobaki boye na micro ya Info Lingala. Ezalaki appel ya chef de l'État pour la mobilisation générale par rapport à le réseau comme la biso na est. Fallait ko benga baike bana mboka batelema pona kobundela ekolo yango wana to répondre na appel ya président ya Asbel Banakin ya mobilisation générale la simokonzi ya mboka pona kobundela ekolo au sens patriotique élevé akota na armée pona kobundela ekolo bakota na mapinga puisque mapinga esalama pona bato ya maele bato ya bwanya bakota pour défendre mboka na bango puisque mutusu akosalela bango ya moteur.
Po Simba pe boyeba ke nyonso elekaki vraiment kitoko na stadium imka na quartier Matonge na commune ya Kalamu epai wapi Asbel Banakin batalisi force na bango bakino balobi batelemi pamba te eza likambo ya mabele. Topota malonga pona bana na bineza protiva pipe mukolo ko komela yango. Ah merci, Yabouine, bana nyoso baza kuringa. À la pochette. Vous allez quoi mais Protivap et tonne la protéine et énergie. Ah papa merci, merci pour les pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote ma bodo la Bino. Mama kansa bomba bonga. Bona bana na yo ba kumarukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça va pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah bah si kulia ya bango Protivap. Ba bandi ba danser la bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango. Tata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi. Oyo tukana mbimbi. Makusa. Protivap. Poto kitoko pona ba bébé pro. Malembe tokom ko pusa na suka ya journal na biso toko suki sango te santo pesa merci na Igor Ntingi Matomi na zaki bongo na sima ya caméra concours rédactionnel ya Mijo Mabasi pe grâce Poba Luzolo héritier Mapinde Mingulungu a supervisé journal au montage et sima ke pa ya Christian Kengebeni pe Fabrice Lundombi ngala bino to pesa ni rendez-vous Mikolo Zaliko ya au revoir.